Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour la grande famille de Maman BBC. Bonjour Nabino, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Bissopé, n'aloba toujours que non. Sa grâce nous suffit. Alors, quota aimer, partager. Ceux qui ont la liboso, s'abonner et que ça la biso vraiment bien makasi mingi. Voilà. Et zanga wabino BBC Mpoï TV. Voilà la grande famille, les lots les 3 avril. Hey, Mars, c'est ça, hey, Mars, on a déjà gagné. Mars, à nous la victoire. Et Mars, c'est tingami na munoko tellement. On a au moins 2 mois. Le 29 mars, le 29 mars, le 29 mars. Mars, c'est tikalinga na munoko. Alors, les lots les 3. Mars, c'est tikangai. Oso, tout l'équipe déjà na Mars. Alors, victoire, ils m'a beaucoup. Alors, libérer ma bouche. Libérer ma bouche. C'est la promotion. Na CP la pour la victoire, il y a Marsango. Voilà. C'est-à-dire, avril, tout dédié. Donc, trophée Nabiso, victoire Nabiso, il y a le 29 mars. Tout dédié à ngoli sous na mois, il y a avril. Bon, ok, bité to okota na ngoli sous na mois de mai. Tellement bato keto événement il y a le 29 et ça dit que non ba boule tout ça la boye ya on a tout nié tout sola dans la grande famille pardon na ke nangu ka bongo ya on a tout ni sans belle vie bozo ba inspiration te c'est juste une question parce que elle est kelanga sans belle la bozo inspiration te c'est-à-dire que ce qui est la salle est loko moko mbala moko inspiration ya batu. Mbala moko batu bazui idée ka wana na sima ya Poutine. Mais boyina ka mutu ango. Bolinga ka mutu ango te. C'est quoi leke la anga? Mais yende suivez les guides. Suivez les guides. Suivez les guides. Suivez les guides. Franchement, la grande famille, le lot le 3 avril. Bande nyonso o babotama ki na avril. Joyeux anniversaire na bino déjà. Ope babotama ki lelo le 3. Joyeux anniversaire parce que je sais que j'ai beaucoup de connaissances au babotama ki na avril. Sûrement pe na ba abonné na nga bozawa. Alors ce que botama ki lelo de la part de Maman BBC Mpoï TV. Et à souhaiter au joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire ici qu'ils ont mis nous partout dans le monde. Voilà. Merci Nabandeko tout. Au bazo soutenir biso de près de loin. Merci Nabandeko tout. Oyo bakomela biso. Merci na famille Libota nyonso pour na soutien na bino. On est ensemble. Je vous aime. Merci na Bampoïchou. Bampoïchou Nazawana Bampoïchou na Nishempoïchou TV. C'est-à-dire que non nazo boulé et lokonoki au sala à partir à Congo pour la chaîne na bisowana. Yangona bomo na air moko na lancer car bongo mais na linga vraiment na sala lo moko à partir à Kim pour la chaîne na biso ya Chempoïchou. Voilà, la grande famille, je vous aime. Les Mpoïchou, merci beaucoup. Bande nyonso ceux qui n'ont s'abonner te Chempoïchou. L'air ya ko s'abonner yango parce que bientôt la makambo bien et ko bandana kini na Chempoïchou. Bolandi, c'est au moins ça. Alors je vous aime la grande famille vraiment la famille famille Libota, les Mpoïchou, abonné au nyonso balingaka ba au nyonso balinga ma BBC, vraiment ça me va droit au cœur. Yo so ko inaka Maman BBC, otala ka Maman BBC butu lokola moi oye ozu pe ba idée awa na yebi bino. Mais au lingama BBC. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Je te dis ma sœur, mon frère. Na ce qui pour na candidaté. Au bout de ma BBC. Pardon. Mais il y a aux inspiration. Bino bongo. Ce qu'on a dit, Maman BBC, famille Libota. Et comme Maman BBC, pas comme on peut sa matière. Et réseaux sociaux et Maman BBC à l'obi bandeko ceux qui abakuiti moko a témoigner to lobate la grande famille
Abakouk penza abimi a témoigner. Bon, mon diable alinga ate ba dévoiler secret na ye. Diable azalaka na kanda soki ka ba dévoiler yango mona ka monde a ténèbres ezalaka. Soki kaka mutu na bango abandi ko sambela. Mutu na bango aboyi na bango aboyi na ye ba biloko ya monde a ténèbres. Aboyi na ye mafinga. Aboyi ba biloko nyonso masumu aboyi. Yaya diable ayoka kanda. Diable ayoka kanda et surtout ceux qui a dévoilé secret. Ndeko na biso alobaki nini? Ndeko na biso alobaki alobi kuna na ngambo kutu ezalaka. Soki yo so démarrer kaka na kofinga, continuer kaka na kofinga. Kotika te. Donc yo ko changer kutu te. Je crois na tchela ki bino angolobi. Bato musu bazu yango susu basele yango ba analyse. Ata boko nié bolobi ke non aza ba kuku te, mais alobi au sentir que non la dame azolo ba na mutema. Na azolo bana donc na fin fond mutema esuki habité na fingela ka moi sur nini na liana été na melana été. C'est pareil avec moi. Je dois avoir beaucoup de réserve na mutu o na ebité na mutu o na vanda na été na mutu o na melana été na mutu o to benga na même pas. Nazala toujours wana mbala moko na banaka ko finga e for nothing elobi ataba anglais just for nothing obandika ko finga mutu. Ça a des sens. Mais tant que congolaise na yebi mboka na biso na yebi biso ba congolais ndenge to se comportaka. Fan na yo oke ozolinga mutu wana osepelaka na ye lakisa ye bolingo wana me oke na bango oke nango na kofinga. Ozo ima mais olingi mutu na mutema. Nde mabe na biso ba congolais. Nde mabe na biso ba congolais. Soki mutu atali musala bito fingela ke nini neti ngai mama lokete ndenge azawana naza na tante ya koya wana na bandi ko finga e na kozalaka pe na temps wana te na kozalaka na temps wana te ya koya ke non na banda ngana koyaka ko telemela biloko ya lubaka e na ko telemela wana je n'insulte pas na oya penza ko lakisa kaka mabe eza awa na lobi mais ona finga na loba boy na nini na osalela ngote. Maman loketo bibi babilo kwa salaka ezola ki se terre à terre. Neti na miniti o kaka événement ya le 29 et c'est PC qui peleke ça sali ba sortie médiatique moko on dirait muchopi ba sopeli mungwa. Pardon. A sali ba sortie médiatique moko donc ozo tala boye ni nizala poser. Mais on sait voir. On sait voir. Au kokite au sali ba sorti moko donc il y a ngoté donc événement le 29 et bimisio donc muchopi penza ba sopeli penza mungwa maîtrise de soi ezate ba erreur eze belé na mama loketo azo bamba na ye moko na makambo ebele omona ke non ki leadership epesa meliete siko ba biso ba mususu to yebi omona totali to bitala. Na sepelaka mon péché Mobutu Black Line te wana penza non donc wana penza mama na kara ebi kobeta mais leader oyo ya bino oyo ya mama loketo azobamba na fort azobamba na pe mutu ngo oyo zoya nini leki pa na yo donc on keta ko salela age wana te ke non ozo autorité akoloba ke non malgré le kinganga na zayaya na kende nango na kiyaya te donc omi kitisa kaka tina niveau aleki yebisanga siko ba biso ba mama bébé c'est to ko ya ko finga te to yaka ko loba ba biloko wana peut-être pe ko sunga e po bino bo sunga ete événement le 29 muchopi penza ba sopeli mungwa tala ba sortie médiatique. Alo bakoto mabe asala life boye mabe akende boye mabe nini zala poser makambo makasi ebandi ya Belleville ye wana pa ye azu yango nezo tambola kuna spectacle o événement tchana o date eza un problème awa biso to kolwa kaka keno Belleville de Mozalisi Belleville de leader. Ah oui hein, moi je le dis tout haut parce que tout le monde on sait voir.
Et puis Belleville nenga zawana il faut toye bakango. Belleville azo ça la concurrence na mutute. Je le répète tout haut. Belleville azo ça la concurrence na mutute. La grande famille. Belleville a ça la concurrence na mutute. Il y a ça la musala na, c'est-à-dire que non oyo donzamba pesa et tokaka na kati na il faut bimisa ko ki ko étouffer en côté. Ya on bomo na zo koma ninga zo koma wana. Alors ça concurrence na mutute. Mais si vous avez un na bazo vivre kaka pona Poutine. Ba vivre na temps ba vivre pona Poutine, c'est-à-dire quoi? Donc tout ce que Poutine a zo sala, bazo ya ba copier pour ba saler lango. Na moni ba Poutine de linga ba lien awa, Poutine de linga ba nani. Je peux pas na oki ko lobe lango te parce que na moni place oyo Da Costa a lobi mabe pona Poutine te. Na moni place oyo Da Costa a lobi mabe pona Poutine te. Alors, nazota la makambo ndenge zo kende. Mais vérité à makambo. Biso ba mama bébé c'est to yebi. Ce qui bêtise ko le kamakasi, vika ka keno Da Costa a joué ki na ngambo kuna. Ce qui ka bêtise leki na kombo ya Poutine na oya. Mais pour le moment na oya te. Na moni ba to ebele batinde linga parce que nga na yebi vérité tout. Matière eza na maboko. Et puis Mathieu Nazari nango depuis avant même le 29. Quand on a ba série wana, moi vidéo et bimaka wana, naza na matière. Mais na batela nanga munoko nanga. Na loba ke no ngai na ko manquer ba artiste comédien ta mon côté ko a évolué akapé na Bella production. Et puis nga na mankaka te nga na ande côté de Bella bango na la nga bango ba vérité. Parce que artiste, il faut saler la moutou. Alors, ceux qui bêtisent koya, na kombo Poutine, na oya na ba vérité. Na koya na ba vérité. Je mettais, parce que na FCB no naza na matière na avant que tout devenait. Quand on vidéo bima na zo matière, tout. Il y a comment est-ce que Da Costa s'est retrouvé qui kuna. Naza nango. Mais je respecte beaucoup Da Costa parce que Aza Biro P ya Bella. Non touché et puis pour la monnaie place où il a manqué Bella te. Alobi pe mabe ya Bella te. Mais tout ce qui s'est passé, ngai naza nango na maboko. Naza nango na maboko quelque part Tokyo le pape il est innocent. Ce qu'on a oyate lelo na oyate lobi pe na oyate. Mais ceux qui bêtisent et qu'on les cas, parce que na moni déjà bala fait bandi. Ceux qui kaka kouenche na kombo a Poutine na ye. Mais bon s'attendre que non na oya, na oya te. Naza na matière na maboko, je respecte beaucoup Da Costa. Eza musala na ye. Mais naza na matière na maboko nanga. Mais Poutine a finga mati. Poutine a fingama te. Poutine a fingama te. Pour te connaître la vérité, tout. Il y a Oelekaki. Tu connais la vérité, tout. Il y a Oelekaki. Et Da Costa, aza mutu moko, oyo, nga mama BBC, nazo pese ba respect et belé. Malgré que nous avons regret et ça, mais oui, bat. Le monde qui les a ndenge. Réalité, oh, les cas qui wana bino boye éviter. Mais attendons voir le futur. Attendons voir le futur. Attendons voir le futur. Ma chère Eza, bola la bino pongi. Voilà la pongi pour Poutine pas kangaka mutute, c'est ça. To boyine na kombo Poutine. Voilà la grande famille bo tout nanga bolobi. La grande famille bo tout nanga bolobi mama BBC. Problème nous ni kuna na Gesho, na ni Pierrette, na ni Kenny, na banani na biso, moi na biso Tegra. Makambo eza. On est là tolobaki kenon na oti kolobango awa na lobi kenon. Mois ya mars. Le 29 mars, événement Nabiso ya Moussuni. Alors, événement Nabiso ya Moussuni, victoire nango tozo dédié yango mois ya avril, nyonso au kebite to zupe mai. Parce que
victoire et donc tozoa qui victoire, tozoa qui coupe, to gagné qui, on avait gagné. On avait gagné, alors bandeko bo continuer toujours à péter ba champagne et ça vraiment bien. Et ça bien. Ba okutu bazana la vidéo ba péter la bango champagne pour la réussite à le 29. Envoyez-moi botine la ba vidéo na to tchatchango awawa. Et to tchatchacha. Ba vidéo ya célébration, ya victoire et à le 29. Voilà. Bon, tout dans un problème ni na Gesho. J'aime trop Gesho. Nalinga Gesho. Ah non, ça qui fanatisme était. Nazuna nous mère, nazuna nous Poutine, nazuna nous Belleville, nazuna nous Kandi, nazuna nous Poutine de l'écriture, nazuna nous Panzi. Nazuna nous Panzi. Yangad. Ange Michael. Ange Michael asa kiti na épée bokeba wana sakanaka te. Ange Michael asa ebisibino makamaka se bandi. Ange Michael a jouaka te. Ye mbala moko c'est-à-dire awa bo serrer ba ceinture na bino ka ninga ebisa bino bo serrer ba ceinture makamama casse e ba o e banda. Likona ngo Ange Michael bino bokoka. To jaria. J'aime trop Gesho. Et ça, un homme doit être le quoi Gesho. Parce que dans le bac, en 2025, tout ça, on a interpellé dans l'artiste. J'aime Gesho pourquoi? Parce que chaque sortie médiatique, il y a Gesho à l'Obarakeno, il y a manipulé. On ne peut pas l'utiliser dans le monde de Bango. Pour Nini. Alors, bien, on a souffert. J'ai été rejeté dans le métier Oyo. Aujourd'hui, dans la salle, on a pensé que vous avez donc rejeté complètement. Ce qui est comme Elio, et que les gens qui ont un moment difficile, il y a difficulté. Au moins, ils pensent que non, awa, au Kébito, nous avons AVC. Ce qui nous a aïe, pour restaurer yo, aux a déjà maïle. Aux a déjà maïle. Omoni batumsu bakufaka ndeni batumsu bakufaka ese bebe libino e baby penzo omoni e penze e baby mwana benda na ye soki ata kolimbisa la musika oui mais oyo balobaka keno kozonga ya oya kokufa pamba okoya kokufa pamba balobaka keno mutu soki akei asakei soko sokei kende kozonga te parce que déjà virus c'est quota déjà. J'aime Gesho, atambolaka na principe wana ya kolobake non nga nazala rejeté. Aujourd'hui ceux qui na komi star na komi atake no babengi baobenga nga star na nzela Gesho na komi peza ke no na komi na visibilité. On parle de Gesho. Hein? Donc nde nazabwe na kobosa na kate eloko oyo basala nga la ke no nazala rejeté. Na s'imposer parce que toyebi na ba monde ngo wana il faut qu'on s'imposer. Il faut qu'on ait la stratégie pour bima baye bayo atana ba monde na biso o ya YouTube eza facilité. Ya ozuka au fongoli kaka chaîne boye okomi koloba loba baza 2 ans 3 ans ti lelo bazwa monétisation te. Moussa les a facilité mais il faut qu'on ait toujours la stratégie pour réussir. Attendez bon na Poutine azawana elle est stratège. Poutine aza maman na stratège na timba ye. Na timba Poutine que non aza mama na stratège donc azalaka ba stratégie moko donki yango azo évoluer mokili façon ezo kende zala na stratégie à vivre. Donc Gesho a s'imposa na stratégie moko boy o esali que non il faut pe azo imposer respect bozana besoin na ngai it fine. Botali emploi du temps nanga esimbi botali emploi du temps nanga keno esimbi te ezape orgueil te la grande famille to la nana moi vidéo o ya muke comme ça na ozongi la bible. Bien que la conjoncture du pays ne nous met pas dans nos conforts, mais on se bat, nous sommes parmi cette minorité qui change quand même à renverser la tendance. J'ai toujours été mal compris. Bayebi ba puna apporter la bango. Il y a une sale connerie, une sale jeu ya ah puna. OK, je supporte pas ces genres de bêtises. Donc, j'ai été rejeté par les artistes. Mais mon colo Chanabi qui est gay, je joue dans film, mais les artistes ont accepté qui? Je n'ai pas une connotation, je n'ai pas une coloration.
so pas tout ça on comprendre mutu banga mutu y net ka côté kuna yo kasi na facile au diriger ngana ndeni OK o me o yo me ngana ndeni na loyenge ta ba film na bango ba kiota ba chaîne YouTube ya zonga kiota ba premier film ya ba chaîne wana kiota lango o remarqué ngana jouer ba rôle principal kiota ba filmer mais so que na sous pourquoi na ken kokete ndeni so moi je so au invité nga je viens ngana boye avec mon temps avec mon calendrier Benga, tu dépends aussi de mon calendrier. Si je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et moi, je vais là où je suis honoré, que là où je suis toléré. On ne m'oblige pas. Là où vous allez m'honorer, je viens. Si vous voulez me tolérer, je ne viens pas. Je ne mâche pas les mots. Personne ne me donne un cachet. Je suis clairvoyant. Ok. C'est-à-dire que je suis clair. Je suis limpide dans mon esprit. Je suis conscience. Je n'aime pas que je conscience. Je n'aime pas passer par les deux de la couille pour le bélu du camo. Derrière ton dos. Quand je parle derrière ton dos, c'est que je suis lâche. Derrière mon dos. Ah, des choix. Au moment où il y a un tournage, il y a un ce qui bolandi bien, il y a un problème, to comprendre. Et ça, quand deux camps, il a sur Gesho. Et ça, quand il y a famille, il les abakwiti. Ce qu'on l'a maloba, il y a Gesho, azoba keno, tout le monde na bango balobaka keno, il y a zaka côté moko. Côté moko, on a des côtés ni, des côtés à Poutine, des côtés à famille, des côtés à Bella Production. Or, il y a azamutu o boki ko sa nini, boki ko diriger été. Mais il impose le respect. Ndé lo konga linga pas Gesho. Mutu il faut o mi pesa na no respect. Place o ba respecter o te bandeko. Konya tate? O kele la kaka. Sko yena ba kanda. Na ba rage. Ya ndenge ba rejeta e. Ba chaîne mususu kolo chaîne mususu lo ba ke no Gesho a joué pas na ngaité. Alors il faut à la peine na orgueil wana. Orgueil wana na sens ni na sens que non ngana za na fruit na ngana yebi art non tout laté ce qui a boy ngana chaîne wana c'est pareil avec notre nani moi na biso o Linda mama loketo abenga ki presque ba chaîne belé na Kinshasa ba yamba été carrière a monté comment il aussi la kaka boye et tango asala ki propagande wana na ba chaîne belé babenga ete nga kutu na mona ke susu Linda et pas grâce Luzolo te grâce Luzolo pe abenga na mona ka benga susu nani Linda te na habité ce qui est pas joie déjà code wana bon je sais pas trop pardon ba grâce bozo mon mais tango ba tche ba kali na ba chaîne na mususu wana pona bango ba yebi kaka ke non et suki pona ye ndenge za wana bela kutu yata ko benga ete. Parce que pendant la kisabino ke no bozaki na talent moko boye obino boye ba kité. Sikoyo batali mwana na lisu babite mwana ozaki na talent okebiti aza na eloko na kati na ye bazwiye babimisi na miso ya bato. Il faut to lobela kango. Il faut to lobela kango mutema mabe. Il faut to lobela ka mutema mabe. Belle vie a bimisaka na okoloba a reflectaka image ya mutema mabe te. Bon on est ça constant nanga on est ça constant nanga bol to lomona non ki fanatisme mais ça constant nanga. Mais ce qu'on zui mama loketo au monika vidéo na ye mutu moko agité. On dirait ayebara que non ko lataka peut-être na yebité I don't know. Donc aza musika na ki leadership peut-être loko ya zela kata s'attendra na ngote a reflectaka image moko ya responsable penzate. Donc elle est dans des futilités moko boye o eza ya ngote. Donc elle est en tout. Or aza mutu moko faza na ba limite de went bolimbisa la grande famille. Ce que bolandi Gesho. Gesho ti lelo azo imposer respect na ye.
nga na que non artiste utiliser mutu na yo. Na oto ikoloba dernièrement après le 29. Na lobi artiste ba artiste bomoni événement o kaka leki yo spectacle leki na showbiz. S'il vous plaît. Boza na ba talent na kati na bino. Et loko ezo zanga bino, bozangi maîtrise de soi. Boza ba tumoko boye, il faut donc il faut bozoba ba leçon moko boye ya, ba biloko mususu bo satadra na ngo na vite mais et comme les bino rapide boza na maîtrise na ngote. Vous avez des talents moko na tali na événement wana. Ba ya lingala talent, ba na français talent. Ozo tala boye Coup de Belleville a joué qui kaka ya kozo. Siko ba ope ba tikali to lo ba teke no ba yi ko jouer te ba yeli ko jouer. Na landan de komo ko lo bi ke no bino côté ko jouer ma yele bimaka. Mais Belleville pe alinga jouer ba tout ba comédien nyon surtout parce que zaki eloko moko ya 1 heure et voilà. 1 heure et voilà. Parce que ba salle ba katela ka bango ba heure na mona ki et ça qui au moins une affaire à 4 heures. Zoa temps o ya ba invité ba zoya et tout. Soki soki ba artiste bazaki ne loko wana ezaki te ozo lenga oyebi ke no place o ba pesa ka ba tout respecter yo wana mbangu obi mamuto ndenge ni so gesho azo imposer na nous respect soki ko benga ngai o respecter tant na ngai it fine nde loko ya gesho siko loko wana lokola to mona kepe mingi et pas Belleville et comme kaka aza muto akote kuna te Belleville a ebi principe ya gesho parce que dans la vie bolingaka bo vanda na batu bozo yekola po bo umela na batu na sa moyi oyoyo il faut oyekola pe mutu pour ce que le tala ka mabe ya mutu parce qu'il y a d'autres personnes quand des bazo ba ya za na ngambo kuna parce que bo comprendre te lobi ata yemoko batu ba comprendre ngai te. Vie à la réalité à l'école dans le monde oyo a imposé le respect moko boye yango na vie ya mutu bakanga ngote yo mutu ko bokanga vie ya mutu mais koto nzamba ko fungola la preuve aneke linda ye wana bokanga ki me botala oyo nzambe côté nzambe innocent solo botali bien bo comprendre que non justice nzambe kaka de e joua ki na nani na linda wana aye ko koma tala siko mwana komi na esengo donc à se retrouver na ba moment moko boto yebate mais siko tali boy mwana lekala ki déjà soko le bande okene déjà na ba kolozi kuna e tala ne carrière a mutu linga esila ki déjà ndi aboyo ki pe mutu ake kuna lobi boyo ki keno mutu akufi stress Ceux qui sont artistes, oso reconnaître, oso yeba monde na bino ndenge zalaka, oso imposer respecter, okufa pelo kwa ntaba, okufa kwa ntaba. Bref, nakangi parenthèse wana. Bon tout nanga mama bébé c'est problème sous ni na tegra ku na kini non. Eza une vidéo moko boy na moni na sepe na mo makasi. Boyebi bazaki na événement na biso ya le 29 ya showbiz Kenny azaki ouvrière qui c'est Tegra azaki ange de la mort bomonaki abimaki azoyemba ange de la mort akotaki botaka ndenge alataki noir ange de la mort alata noir ange de la mort oki koya na elamba pembe te ange de la mort akitaki wana bomonaki ezaki Tegra koyemba ya Tegra esalaki bato ba chair de poule. Koyemba ya Tegra esalaki bato ba lela na bibembe ane elalaki na se wana. Quel talent! Quel talent! Toyoka tolanda nana. Non, mais les entretiens, c'est pas un tournage. Réconcilière, on a fait aujourd'hui un position. Et j'ai demandé leur non, moi et 15 autres parties. Moi j'étais là avant. La 14. Moi j'ai peut-être la 15. Sur la ligne, qui m'a dit, c'est là, je vais aller tableau. Un tableau. Un tableau à moi, comment les tableaux changent? Ça va. La star.
fait, je ne sais même pas, je vais parler à qui la star. Est-ce que c'est à Kenny? Kenny dans la soupe, et puis il était grave. Et puis le bel appareil. Oui, on va aller dans la tête. Franchement. Il n'est pas souvent dans ma capitale. Mais tu parles de se libérer l'amour. Mais tu vas chanter, non mais c'était... Tu m'as sorti les chairs des poules. Les chairs des poules, j'ai senti que c'était... Il y en avait trop. Et lui aussi était... YouTube, il a un rapport. Oh là là. C'est pas vrai, c'est pas possible. Attendez, j'ai senti la chair. Bandeko, il faut tolobe la baza ba star. Attendez nga yembi wana chair de poule lobi ata Gatsby, batu chair de poule effectivement. No ebite siko inspiration ane utela kika Poutine ou Pierre Kolobake no ange de la mort akita na koyemba. Siko koyemba ngo o mutongo aye koyemba nda aye ko aggraver ces sous situation. La grande famille, beau aimer, beau partager. On est ensemble. On est ensemble. Alors, je crois boyo qui gesho. Bolandi gesho. Ndenge yazo imposé na yende respect. Ndenge batu batonga kaye wana ayebi na ye. Siko monde na bino yango ya bino ba artiste. Nanu bo comité. Bozana no batu moko boye, il faut bo pesa batu le meilleur de vous. Mais bozo sambrier na e matake kitaki matongi ya bino na bino bino na bino. Et ça bino bien te, et ça vraiment propreté. C'est normal mutu pesa. Ngana olo bango c'est normal ya koloba ke no place ngana oniata ngo isute ngalo na oniata place ote. Tout le monde a reçu gesho plutôt chama ina monokote. Tout le monde a reçu gesho na et pas maman loketo te. Tout le monde a reçu te. Ba manka ki. Et pour yazo ba keno a imposer ka respect. Ce respect zate a oniata te. Tout le monde a reçu te. Mais le coup la bango siko na minicho maele nde zongi na minicho ya koloba keno baza la siko close na ba artiste. E boy ba artiste. Ah! Hey! Naye bakata ba période moko tuzaka na classe boy. So za muntu moko boye keno za likolo za vraiment keno e toi la boye toi boy. Bo mona patu bakolo lingele penza boule na kati ya classe na mo lingeli muntu na boule po bo kitisa na nuye. Muntu moko boye ya tie ba désordre akaboli bino asoni na ba artiste a tie ba confusion. Mais boza ebele boza na façon ko ya ko pinir ya zonga muntu. Nyonso na nini complexe. Ozana talent na yo. Hey. Bref, la grande famille. Bolandi gesho. Po gesho ye mabanga babambela ke zakaka keno ya za mutu akote kuna ya za mutu akote kuna nda ye koloba za mutu akote kuna te azana ye indépendant partout bakobenga ye akokende kolanda na emploi du temps na ye et surtout respect. Respect, il impose le respect. Il impose le respect. Bomoni pe ange de la mort na biso tegra.
ye moko lobi ke non na sina sisi makambo elle venait parce que enyokola ke po beta performance on a po aye mabongo otaka Poutine nenga dongo elaka bango misu na répétition obebi sele musala te eloba te graye moko soki osala musala oza na tournage toza na tournage bu obeti bo moko bo eza bien te atombo kaka obebi selanga musala te. Donc voyez-moi ça. Alors la grande famille nakangi parenthèse wana tokende sikoyo na filme lobi totala ki 3e épisode ya filme na biso ya Méritocratie. Bandeko filme oyo façon na komi ko baye Linda mwana oyo Linda Méritocratie jusque là nazotala ngo mais indice penza na ona zuite to komi de bon tozana na 3e lobi totala ki 3e épisode. Les autres côté la 4e épisode. La grande famille to ki ota ba filme ko. Total ba filme au sala bien. Linda zo pesanga kanda moko, c'est-à-dire que non, ndenge ba vandi pa na papa na yena Patricia baza papa moko eza papa elombe ba maman différente. Patricia na ko remarquer que non, Patricia aza bien. Azan éducation, c'est sauf que Yaya o eza Linda azo se respecter tende zo sa soki Linda a tiena se Patricia pa kozonga mutu. Mais soki totali Patricia na Linda za élément. Je ne pense pas que non na libala ngwana oke kovanda na ada. Tala trouble muki alingia mema yoza awa. O akeno mema lettre pa mama na ye. Botala ta makamu mama nenda ya ko tupesa. Botala ta ba makamu ndenga zoluka ba makamu na batata mwasi mwana. Na sina moni ndenge na ko yina penza Linda na film po abanjo pianga kanda moko donc tout le temps ezakaka Patricia pardon tola. Surtout R à lettre. Na maman mi lokutu tata mwasi na silikaki. Ta maman elle est de l'autre côté. Yo zona no lettre que peut sa maman. Est-ce que maman da ko peut sa lettre mais yo mwana ndo ko peut sa lettre place au vandi. Tala ndenge moluka ka ba problème. Maman ngo soki eza nani to kotala libala ngo soki maman ngo ko se présenter. Poutine yo. En fait, je voulais vous... En fait, normalement, je suis un peu dans la confusion parce qu'il y a Ada qui a donné sa lettre parce qu'il voulait commencer les démarches pour le mariage. Et la confusion à quel niveau? Oui, parce que papa, je voulais savoir, la lettre ici, normalement, je dois donner à maman et maman va venir donner à votre famille. C'est comme ça que ça se passe, non? Yo makambo to sola ki amote. To conclure ki amote. Non mais nana ye bandi papa. O pesa mama bino pourquoi na sina yebisa ki o vandi awa, lettre ko pesa ma awa, bo pesa nga lettre na pesa yaya. Yaya nta ko benga mama la bino so makambo komi prêt. Te na tout net. O bon confusion ni neza nkati. Et donc confusion na kati. Oh. Donc on a la lobaki na kosi. Tu n'as tout dit pour le baki dans la confusion, c'est comme si on a la lobaki et c'est le coup. Bien. Oh là là. Bien. N'importe quoi. Donne l'enveloppe à ta tante. Ok. Boyoka. Enveloppe. Ezali elembo ya yambo. Mobali apesaka na mwasi oyo aponi kobala. Mwasi okamata okeno na baboti na ye. Cette enveloppe arrive d'abord na epai wapi mwasi azali kofanda. Soit ça pas noko. On peut ça noko. Et pas grand frère, on peut ça grand frère. Et pas ya maman, on peut ça maman. L'objectif c'est que bafungola mukanda batanga nini balobi na kati. Simplement ça. Et de coutume comment il faut pas glisser moi quelque chose de sorte que mukanda wana za mukanda libala otanga yemoko te ba kofana moi batumi balemisa tumine ba mela moi kopo. So ba utaipe musika ba ike bazwa makoki ya kuzonga transport. Voilà. Ça n'a rien de spécial. Linda oyo na oyeba te.
Linda za mwana moko aogafe ata na libala wana. Parce que aza hors sujet trop azo créer ba situation donc on comprendre été. Façon zo suki sanga mutema moi sur Linda oyo. Et suki wana te to komi pe na mama nani mama étoile. Mama étoile o aza Bayer. Bayeres hein, bobinga ngo Bayeres. Bobinga bango ba Bayeres non. Il y a place Davina zo vanda na mobali ne vini. Et moko ezaka bien ko somba lopango nzambe. Bayer asongi boy. Donc ozoya otala nani asalaka te vini sort na ye koza ndenge nini na Davina parce que Davina mutazo sala nyonso. Ba parents ya Davina na minitio eza papa Serge. Akomi kote le mela ya koloba keno vini azawana vini makamuno yango susu to uti na film ya nani kuna. Il y a mission de service. Bakaka moko oyo ozaki na Linda na ngambu kuna. Chance Linda kutu obotola ki ba incompréhension parce que tozo ebate awa tolanda nana. Ekotonga. Bozo komisa mbala na fainéant. Bo komisa nanga ochesu nanga la kati. Et kasi tant na biso yo boy ko concerne yo pe y compris na. Et telinga makamna bango. Yango zo yazo to minene te. C'est mec qui na okasité, c'est mec na bi ndenga za boye azo vanda bo lese makamno so yo pe ozo mitumisa na lambela ye na sala boy OK o mono OK pa bino makolo zonga makolo ye na tonso ngenge ma ke mo ke pa yela bino pe tiki. Yonde condition. Faut mona miso hein. Yonde condition. Kasi mo so konda moto ti. Kolamba ti. Maman da somo. Maman toi. Prochainement ko bien ngate. Non, respecter au mingi. Laisse-le te soli bo yebi ko sola tenga. Non, yebi sa go pe ya no fan c'est non, yebi c'est pas non. Ako sala ngani nga ko ngamo ko. Aye baka ko no so bo sepete bo bimiti. Maman mi pesa. Ponga nazo ko supporter to mona moi ya kitoko bongo alle sa mbali modèle wana. Nazo supporter ngote. En photo te. Pani ye mbala zo fote kam kaya na bimu tazo fote. Maman zo tomboka. Maman to e komi kam so na ki olamba. Na ko benga nga pa makambo te. Ko benga nga te maman to. Olamba ni. Poni. Maman, il y a tout fond d'akuna kasté, tout fout à souter tout comme ma famille. Moto ezo silsa onzo tita. Mwana team comme so so kabo ziki po nengo so tikali mikwa no vanda kala mbambula lo mona pu moto ekoti na mikwa nso oziki moto. Est-ce que Bayeres penza azana droit ya koya ko yo yeba kaka mongo bazo futa yo ya moi oko ya kokota na pardon. Hey, bandeko bato aboye baza ebele ata ba indien pe baza ba songi moko yo indien aza songer moko kaka textuellement mama d'étoile ndenge azosala yo suka kaka na ki Bayeres na ba futaka mbongo soki ya courant soki ya régie des eaux soki ya SNEL mbongo andako esuki wana olingi banda koya koyeba nani mutuka wana yaya na onda sala kaboy tigre pas répondre bien. Ce que totala est-ce que mabe kozala liboso kuna parce que Davina lorsque koyoka maman na lopango tamuso akobetela ye papa na EP Serge soki alobeli vini azo ba français belé pourquoi pas koluka musala tango ba kokotise ba biloko wana nyonso nini kokomela ye kuna na musala ngo kuna ke koluka musala na komi obangela vini osuka koboni. Pour ce que papa Serge kaka a kotisi batumi bale misatu ba kotisi et baby es moral ya nani ya Davine ko beba. Pour Davina déjà boaka ki wana lobaki ke non na lingite ba benga yo nani gigolo wana déjà zaki déjà bordir a beta ki c'est-à-dire liboso ototo okende eza makambo ezali. Alors yango na nazo senga bandeko tozala wana ebele lelo na 4e épisode pour un film na biso ya méritocratie. Donc ekoyeba ba valeur ba vérité wana nyonso ya titre o ndenge bimi to ke nan total. En fait moi j'ai toujours su que j'allais me marier en premier parce que Patricia ça se voit en fait, tu vois Patricia elle suit le chemin de sa mère, tu vois Patricia elle va avoir des enfants. Tu dis bébé? Non, on parle, ils sont des divers. Elle est venue faire quoi la pauvre? Non, pour te dire que, non ma chérie on parle. Moi par exemple je suis en train d'épouser un homme intelligent comme ma mère qui était avec mon père, tu vois. Mais Patricia, on va juste l'engrosser. Non, il sait, il est de la femme. Oh chérie, je souhaite pas, c'est juste... Non, c'est pour te montrer qu'il faut choisir des femmes avec qui... D'accord, alors j'arrête.
biso tobomba moi bizali misusu bon trinquons quand même chichi. Chichi. Pourquoi? Je sais pas. Na 12 bébés to bota na. Ezaki 9 et matakara. Si bobo t'as 20 apparemment. Non, pas 20. Ezaki 9 et comme 12. Ah, ça va avec Linda. Franchement. Mais bala na bizali la Linda te pardon. Eh bala na bizali na te pardon. Pona. Le pourquoi c'est maladie Ada quand même naïbi que bon ça la kimia. Ah non, ça chance, maman n'a pas de douceur. Je parle de la chance. Papa n'a pas chance. La douceur. La douceur. On a vu, chérie. Tu sais, hein, les deux aboués, on peut être en couple et tout. Il faut éviter d'aller fricoter avec des femmes au bazar de la chance. On peut même avec Patricia, ma femme. Tu fais quoi déjà à manger? Comment on a un soutien à Vandi? Évitez papa, hein? Linda, j'ai un petit creux. Monsieur Adamous aussi, non? Vous voulez manger quelque chose? Tu peux le faire un truc. Comment on a fait Patricia Vandi, on va sauver les perroques. Ni nous souper ça, quand on a Ada. Mais on a tout ça qu'à faire na petit comité. Soki Ada à côté les la Linda. Pour n'en déconner Patricia, azu penza les devant et ça bien. Ngana moni ke no muto ko sunga Linda e kozala Ada. Et ce que Talipé, Elena zo sepelate na comportement ya nani, ya Linda envers sa sœur qui est Patricia. Parce que Elena a zo ki tan ya kosolola na Patricia. Patricia a fongola qui est nyonso. Alors bingai pour na ko respecter étant que grande sœur na ko salango eza sans problème. Mais yé abandonné ko respecter nga a se respecter tant que sœur. Ati kababilo kwa na zanango wana nga pe na ko tia mamnduki na se et ça va marcher. C'est-à-dire que non, Elena a compris, à ça yebi déjà position avec le bac non, Patricia a bien collé à Linda. Linda a élément à craindre dans le film Linda oyo. Donc azam to ba gaffe Linda oyo. Parce que Elena ça comprendre que non, camarade ne azama B. Mais azo sa nini, azo se réservé kaka. Mais na kati na yebi que non Linda azama B pour azo qui temps. Il y a peine à Patricia. Attendons voir bandeko. Tous la wana ebele to yeba. To ke ne ko yeba. Sori ya linde ko zande na ba comportement tout le temps maman. Papa na sa ebise maman na zaki pit. Mais azo kufanaka na maman Patricia, azo kufanaka na Patricia. Moi no Linda na film oyo et ça passe. Alors, bref, c'était au moins ça la grande famille. Tous à la sous branché, scotché, na Belleville Télévision. Lélo na 16h30, 17h30, ah pas abisso. Pour na film na abisso la méritocratie, tout à la 4e épisode. Donc, il y a des là, donc il y a des sort, il y a des vini, il y a des linda, des comportements, donc il y a des kuna. Alors, je vous aime bien. Bisous. Bye bye. Bonne journée.